Bandeko nanga ba papa pe ba mama. Omoni ba relation sous tozala na on a vie ezala babenga ngolo. Na vie okozo mobali mosusu. Yaya mobali wana so tali bien. O mérité été mais ngolo. Ngolo on nzamba pesi on a vraiment un mari responsable. Ma pesi ngolo. Une femme responsable. Bandeko tota na kati ya Bible na livre ya Esther. Na kati ya livre ya Esther, bon na lisolo ya mwasi mo komoni Vashti. C'était une reine. Reine Vashti, aza reine oyo azaki kitoko makasi. Mwasi ya roi Assuérus. Roi Assuérus azalaki ko régner na plus de 127 provinces. Ko banda na Inde kitati na Éthiopie. Ezaki royauté na, c'était un grand roi avec un grand pouvoir. Alors tant à Bali mwasi ya solo mwasi on a pas zaki reine wazako konza na mboka wana. Mais kasi roi o mukomso asasa ki feti. Tant à ça ici feti mwasi pe nanga mne pas ça ici feti. Pour nous relaxer ba richesse na bango. Mais mukolo mususu roi abengisi mwasi aya bisika o ye azali. Po aya ko lakisa beauté na ye na mboka mobima ba mona reine Vashti comment elle était belle. Cela prouve que voilà mobali na ye abane ko linga pe ko apprécier mingi. Oui, aza ko apprécier beauté na ye makasi. Mais moi sur BBC. Moi sur yo amoni ke lokola ye aza na beauté danger. Nenge biso ka tolobara donc beauté ne tie na mokili azati. Yaya moi sur avanite moi c'est beaucoup tout ça. Moi c'est beaucoup tout ça mobali oyo atomboli eti na niveau wana. Donc roi Cyrus wa sala kayazala atomboli akomisi mwasi ya kitoko na mboka mobimba wana. Roi abengi ye mwasi Vashti aboya bia okite. Po ye pazaki na fête ne kuna na basi. O comprendre aboko tout ça. Aboko tout ça po nini mapeka. Lokwa mobala tombola kiye, mobala zo apprécier beauté na ye. Ya kanisi ke non jamais un jour mobali wana akoboya ye. Yaya ba oka ba sage ba kota réunion. Babi moi si akozanga boto si boye. Moi va na biso ezate, moi continue koza reine ezate au baby sa basi na biso. Il faut lungwa. Monique ezaki humiliation ya makasi pa ya roi. Roi azaki humilié na mwasi o. Komona ke mokonzi ya monene wazo diriger mboka tobi bien 127 provinces ko banda na Inde tina Éthiopie bo imaginer. Donc Asie Europe, Asie Afrique esangana mais mwasi oyo se permettre ko humilier mobali oyo atombola yango biso basi. Tant ba soumission to bebisa te to abuser te. So mobala lingi yo ko abuser te. Mibale bele pe ba nyokoli basi parce que basi ba abuser na makambo belo monike non atombola yo na memo na ran likolo kumisa kona ba famille okomisi zoba ke ba ya mkonyo so ya ndenge moko te oyo zo mona lelo lobe ko koma ya mutu mususu yongo mona ke tang ba koti décision ya roi ndimi ba longola epo humiliation boko akondi monte même si alinga ke ndenge nini o comprendre. Atakutu bolingwanga vache le kai makasi mais roi tala lobi mwasi aboy moyena vani zate au bebiselanga masolo au bomelanga royauté mwasi mituna wali pamboli pona mobali toza nani ran o mobali atombolo ya likolo okomisi ezoba na yo ekomisi mutu makasi ya ko bosana te talaka sima zonga mutu ya place ba lokotela yo parce que vache se rappelera na place ba lokotela ye anga manke mobilité respect na mboka mobimba. Biso basi to honora mibali na biso. Libalo ozomona zo pamba. Mobali omona zoba. Ya polo kwa linga po atombola yo po oyebi ko wakaka yo moko. Po oyebi ke non ndenge ezana san yo akolinga mutu musute. Omoneka zoba ya moko mususu. Nzambe moko akotelema olongolo place wana. To comprendre que za nzambe mutu alongola Vashti. O comprendre parce que abuser il fait abuser mukwane ze mukona suka. Vashti balongoli na trône.
Vashti akei babengani Vashti epesi ngolu na ba o musu ba oluka ngolu. Yaya yo fule ngolu au pied. Yo o fule ngolu au pied. Mobali atombola yo apesa lokumu apesa o valeur. Yo zo fule ngolu au pied. Oyebi ebele basi boni ba otelenga libanda. Oyebi ebele basi boni loko ba Esther mwana etike. Azo luka mobali yo akopesa sans sa vie. Yo zui o sakana. Yo zui ozo chola ozui ozo humilier na miso batu. Okanti ke mikono so ezaka ndenge moko ya simba libala bien. Kanisa place ba logo tela yo bazwela osoki wapi na bichebe kanisa ko baby sate lelo po vie bongi. Ko baby sa lelo te po okenda poto. Ko baby sate po bongo kuma otambo na ba voiture muko mususu yaya obosana. Ba robosana yo. Ozomona Vashti ba bengani. Va na libala na mobali oyo. Mobali oyo tamsu ba ozaka yo bwake na fenêtre ka obwaka kaka o salaire ba lokota ye. Osaka erreur obwaka kaka mbamo ba lokota ye yaya. Lobi o regretter ke eloko na ndo moni les anga tina bo nzoka ndeka na tina boye obwaki ba lokoti. Il faut faire attention na ngolu. Nazo ko encourager ma bête. Mais na yo yebiso mama ndako yo mto va na libala o salaire a Vashti te. Pesa lokumu na mobali na yo. Pesa lokumu na tata bana na yo. Poso o salaire ndongo o sabere wana o kabe libanda. Esther mwana etike yaya. Ya boye bazui wapi. Esther tala kaka nzambe moko comprendre ke Vashti baby citro. Esiko na o longola na o tia mwana nga po mission eza place wana. O comprendre? Zaka maile. Esther a saisi ça libala. Esther a comme reine. Ata mukolo moko lisusu te. Esther a tikala ko baby sa libala na bien manquer mobile ne. Azaki tout le temps respectueuse. Ano manquer mobile ne ete ba umela ba vanda to ka lisolo boka bonite. Yaya simba libala no bi. Ko manka mobile te. Mobile ya mo konji. Mobile ba benga ke seigneur. Na olo ba mibala solo ba irresponsable te. Mibala solo ba benga ba seigneur. Mibala solo yaya batosa bango mena ndenga bien. OK? Mibala solo ba pesa bango lokumu po bango ba nzambe ba representer nzambe na se. Biso basi atato mati to kiti. Mobali otika ka mobali. So kuta na mobali ya bien pesi lokumu yaya. Zongi sela ya ibele. Ko baby sate ba benga no ndi ba benga na Vashti. Yaya libale ke suko pa mwana etike. Imaginez ka mwana etike. A souffra yaya. Bon ya bon azui. Atika